de bandes à London. Ngana soki tango na zaki wana na bato to zaki na bango wana na kombo ya nzambe moko to ayebi kende to zaki na ba futa salaire. Biso ezalaki mbongo ya transport. Mbongo ya transport to kutana na yama. Mbongo ya transport, tango mbongo ya transport c'est mbongo ekoza o ekozala na ba ya zo biso mbongo na transport yango. O baza banguna na biso, auti pa banguna na biso. Tango ba mise ba kimai na poto. Ebi lisolo maestro anda oloba. Abeke na minga na bango te na lia kuna bango même pas na lia na ona bango te. Mais bango ba ba chef na biso. Ikuta lia na ona bango te. Biso biso zaki ba chef te. De bandes à London. La musique to zala mutu pona otaka koma na mbongo. Mutu mota kangama na mutu na musique po akoma na mbongo te bakanga to kangama na pona art. Kokufa ya mutu nde yango nde bato babosanaka. Monde to zana mukili boye. To zana biso pete poto olata bilamba to mona mais moko mutango muta kufaka ndako mo oyiba sute pete place ozaku ndeko mutala Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière, on est dans la cabine, mais nous sommes partout dans le monde. Bonne occasion, nous avons 5 sur 5 dans la chaîne de 2000 original TV. Moi, je me suis toujours très présent pour nous représenter l'actualité dans temps réel. Merci d'être venu merveille sur ma caméra. Et pourquoi pas, dans le bateau, nous allons continuer à s'abonner chaque jour dans 2000 original TV. Nous allons partager les éléments 2000. Bateau, nous allons like, bateau, nous allons commenter. Merci Nabino. Nous allons ensemble. Vraiment, ils ont partagé Bisso Nabino. Merci. Voilà comme Bobo Messano, nous avons monté dans le plateau. Nous avons l'un des anciens musiciens à Villanova, Mikolo Zobanda, qu'on retrouvé et pas bien affilé, les adorateurs. Alors on a Villanova et pas bien affilé. Et tout cela au long de notre traité en Poilélo, tout bêtement solo pourquoi départ na Villanova et Nini a envié et pas bien affilé. Donc tout bêtement solo à Gomme. Je vais te les deux présidents par rapport à la rivalité de comment marché. Nous avons une couleur qu'on a reçu dans le Koelo. Les numéros c'est toi-même il engage nous on font l'achat. Bandeko va nous apporter dans le monde bamuna. Du couleur on a reçu dans le Koelo. Bonjour et bienvenue du couleur. Bonjour Zersifou. Bonne santé. Très bien vraiment par la grâce de Dieu. Vous allez ici mon émission les lois. C'est mon pote Zaba Nzambe Baili de Dieu. OK. Oui. Muto Zaili de Dieu azalaka na SM. Quel que soit les cas azalaka na SM. Mouvement Sikao Lelo comme pour émerger les adorateurs pas bien affiliés. Comment a été l'accueil? Oui, voilà vraiment un grand frère. Il y a un abisso vraiment donc koyamba komona leki na ekoya pa na ezaki esengo makasi. Donc ils avons mis sengo makasi sepela ki puis ba tutu bazalaki bazawana. Donc baza donner bitindi esengo na molo wana nazaka na kati ya famille. Esengo eza vraiment dépassé donc il y a oleka donc na ko expliquer en monter naza vraiment très à l'aise. Ne bitende yo mozomona no mona ke esengo eza na ngwa. C'est un rôle accent le même thème de sanduku na habité zo le que dans mon thème. So moto thème eza bien te aza boitin. So moto aza moto bien te c'est que eza malade. Aza mosika mo ba bimate ba yeli ba mai ba yeli mo bandi mo boy. Mais parce que au moment ndé na za to kuta na yo to tambo c'est que qui mes ali donc à l'aise vraiment. Merci beaucoup J3 plutôt, J couleur plutôt. To beta maman solo to ba J couleur vous avez mpanja maestro Fabregas place wapi un nouveau président Nobina Philippe Azalaki wana je sais pas tant vous avez pas maestro est-ce que vous avez tant vous êtes ensemble na Bina Philippe maestro ouais et tant on a le nanga cela veut dire na vécu na donc na zaki na avant balongwa avant kaka part ba misusu ndi na kutaki ba moté avant ye alongwa donc bato bazalaki wana avant bango nyonso balongwa na ye pe avant il faut citer les noms kutaki banani kutaki full boss na kutaki Thierry Migler na kutaki Materazzi donc époque na bango wana nyonso na kutaki ba Patrick Beckham donc na kutaki bango
bango nyonso wana nakutaki bango nazalaki na bango wana série wana kutu ezalaki bazopréparé album du groupe lisusu bango batia su badeuxième nzembo na bango nazwaki mpe chance na répétition ntango bango nyonso bazali nasala da vocal mo boye nayembaka cimetière bébé tombo vide olobaki okoboyanga te nga moto nakotangiselo encre rouge bongo yo tia oya noir elembo ya saint valentin Juvenal mvula betaka ngondo koleka gredeski teto alelisanga koleka mona trozo bakati yengenga nalela deja na bibembe yokomyo lelisanga na love enga ye nandoyemba deja vocal noyemba nzembo Gisclar Zanoti na pesi bambote sika zali na chance ya Zanoti utia vocal nalingaka na tia po album wani ebimaka susu te baloya banilaka mambo album tel album ebima te donc naza déjà depuis ezalaki album manani album du groupe deuxième album du groupe elingaka obima ya Villanova basérie wana nazanga dans la chance déjà nazotiaka déjà vocal wana na barépétition nazoyimbaka bave na ngai na bapuya ngai te petit na biso bango nyonso bando olinga ngai mpe po ebiki petit na biso aye utape Lady Maître Patrick natangaki kombo na ye Patrick Beckham oui azalaki donc bayebi elongi na ngai na mosala na ngai kuna nayebi te moto alobaki oyo azalaki te bon wana eza nango peut-être ignorance po toza biso mpe bato moto mosusu mpa koloba ne o moto mosusu alobi eza nango y c'est pas mal eza nakoloba nayebi te nini nakoloba eza baambition na ye mpe bapropos na ye oyo atenir envers moto wana mais ngai nayebi ke j'étais là j'ai pris le temps ya kopasse mpe wana na bato nyonso baza wana babon moment ya mabe oyo ya malamu tozalaki daa na famille donc na yango na tali so da basérie wana déjà nazalaki nakutaki bango wana déjà donc j'étais déjà là. Combien d'années osali mpanda maeso fako ouais oyo nde toza 2023 donc eza le roi 4e année nakoloba mais le roi naza susu wana te eza le roi déjà passé déjà mais naza déjà na les ados ya na biso ya minga pe malamu donc ya na biso taka ya na to revenir wana est-ce que na ba Beckham na ba Iboator na ba Materazzi tant d'autres ba miso tangi est-ce que vous avez chance attendre la chanson na bango yo aux attendre kia ou boyemba ta ensemble ou vocal na ba chanson ya bandeko o ba uta ko leka na Villanova yango na tali sioti ba série wana ngana kutaki ba misusu te na biso ke na kutaki ba misusu te bato na kutaki na ebisu na ba série wana je parle na ba oyo kutaki yango na lobit nazaki na chance ya kotia vocal o na yembeli oyo na nzembo ya album ya groupe ezaki oui album ya groupe ezaki annulé ezaki susu te nde ya kosala ke bato bazeli susu tozela lisusu patience wana po ya kozela susu makambo susu ndenge ngeke ezalela nde nazwaki chance te ya album wana ezala réalisé mpona enregistrer solo vocal na ngai wana. C'était quoi le jeu de Fabregas? Parce que si je m'embise bien, départ Bandeko Belé, et la suite, il y a un Fabregas, à Tarda qui peut le ça album du groupe. Pourquoi Michel Belé Bazana Bachana Bango, Bamisusu, et Bamessène Gandé Bazara, ça qui est bon, il y a chant, il y a vocal, mais ça fait que Ebima quitté. Dès Fabregas a dû retarder l'album du groupe. C'était dit à quoi? Bon, là, je ne sais pas, ils ont peut-être une stratégie où il y a un leader du groupe. Il y a un marambo, il s'agit de pas ça la bongo. Biso zaka toza ba travailleur to yaki comme ça là toza bana to travailler tozo sunga pour marambo za bien. Na limite que moto ça na porte azo sunga te na compagnie. Il pas zo sunga. Eza na o sala na WC. Il pas zo sunga po ba to peso ba ina irno ba mona ngeza propre do ba lula pe société. Donc mutu na mutazaki na msana etaki pas za leader ebikete oyo aza msana e oza msana e donc yango na kana ebi ezana zo ba propos na ye moko ebi poni na retardaki album de groupe ebima te je couleur aujourd'hui temps aux ana Fabregas première année deuxième année troisième année durant 4 ans on fait na Fabregas il y a combien des albums où déjà bimi à 4 villages la Villanova abimisi na album na yemo po bandanga na koti na Villanova abimisi déjà 2 albums oyo ya yemo kaka abimisi ki cible et puis aye ko bimisa gom bonga na yo na tik gom déjà ici et au bima bon tio za na Villanova combien d'albums déjà au groupe au nalba ata maestro dans l'ensemble au bimi projet na bino ya village combien d'albums déjà bima yango na bisio maestro abimisa ki album ya yemo possible o mututé ayembaki on les a moi misaki
album et puis album na yé kaka Gom. Parce que c'était comment contraire à un groupe et ça quand il y a Bimisa tombe sur 3 albums après il venu intervenir ou à une décision il est sans pourtant consulter bino ko consulter biso c'est trop dit na biso ki eza le roi mukolo musala va zo pe décision musulmane que toi autour na bato mususu mais o ya yé mona na zui ya onde eza la priorité ça rende nya sola na bino to ayemba mo na sala boy neti ngai na ndinga mabete ezate ke pona na marché ba mo ngana na vana ngana maestro boité to bando sola mamo boya ke ya projet Villanova na zone na chance na zo chance ozana maestro pour tout na magie couleur ça va vi boye bio ji couleur ba no benga pe ji couleur ya on a ebisi yote ji couleur na bonde ni to beta masolo fa bukazi take ji couleur na za mutu te et ba mi se bene ba orchestre tom sa beta be 7 ans atiko to tango yo so la liberté ya on a biso ngaza za sa tali boya ti boya ya boya ngana zo mo chance pe leader na zo mo chance mo boye tango na loba ke na lobi lo mo boye Eli de Dieu tango va to bana to bi Eli de Dieu limbisanga na kota na CG oyo moni grand maître bina filé full boss mikolo azal roi na pana ngaza leader na ngamena ko momoni no ko prophète na ngamo boazo pesa ngali sous force to revenir wana to beta no masolo ya papa na bino nyonso to revenir et pas bina fi yamona ina ebisa oti azal roi azo mutu mo azo révolter sur esprit na dans le sens nini omoni mutu aza Eli de Dieu mutu aza Eli de Dieu ozano na bakomba mais ozaka suka fosa nini olonga parce que ndeza ndenge mona ngai ezate ke one na sala mambobo ezake pona kutai na komba mobwe no oto pona kutai na likambo te ata pe na kutai na likambo na obanga pe te pona ebike na za Eli de Dieu do likambo esalema pona bato do nazaka ka wana pona sala ka bulo ngana ganyeka na bulo na ngai papa na biso koza na ye ngana za na ye ayebike o ji couleur ayebike o za ji couleur mwana na ye ji couleur ndenge ke vina biso ya na biso azali full boss ndenge pa ebike ya na biso Igebi na filé, full boss. Très bien. J-Couleur, pourquoi les lots, vous allez sous-souter parmi les villageois, parmi Bana Oyo, Bazan à 4 villages, pourquoi les lots, vous allez sous-souter musiciens, il y a Villanova? Ouais, Koloba Kozalali. Souté villageois to kozala souté ndenge mo chana wana c'est trop dire pour tant na loba ko simplifier mo tant na loba ke yaza papa do papa ezal roi bolati kombo mobo ya famille na bino kombo famille na bino yusko ngo tango zokola oyo tengane na bata papa sasa lo bakana mingi ona longoli kombo famille na biso on a bato famille tango oyo ka yo sali bongo isala bien ti na ya na biso otango ya na biso pourquoi ça se faire partir si souté na katia groupe ya fabrication aux ala les sous-souté ils ont simple na moi na ngaka kete na za pas père na biso habité aux ala pas père na biso na mona ke na ozala mais kozala mo bolinga o mona ke o senti que ozala te mais ça pas na bino ebi ke oza pas na bino comment ben justice moi ben justice c'est trop dit papa bino peut être changer oza pa na bino na palais on ka ke ni o komo ozala comment ça ben justice moi po mwana nyonso ndaza boya azala ayebi ndenge azala pa na bango quelque soit mabene kozala mwana mususu asota kuna ba mira ya ka grand butu moi ça n'est pas badeza ngate na soir surtout wana babika ka te moi ça n'est na fufu yango mais so komo est-ce que o sauter na mingi mo mona poko yebwe ça na badeza suste peut-être ezala ngombe ba pesa mutu musoli yango o mutu ke yo sande o nyonga oza mutu tanki oza mutu po kokufa ya mutu nde yango nde bato babosanaka monde toza na mokili boye toza na biso pete po tolata bilamba tomona me mutango mutu akufaka ndako mo oyiba sute pete place oza ndeko mutala makambo fa epana kuna sala ngo asuna yebaki mena misalela nanu boye moi est-ce que ozongisa ngo susu ezala te natali est-ce que papa moi na yebite na kosa netaka mutu babengi papa okosa na ndeni obeta papa te wana makasi obeta papa te ozana makasi osala te pona papa o elo mo bosala ke po papa senti te bon po papa senti pe lokote na sala pe papa lokote je me décide ka ya ozora na bien atteindre na décider ka kina kina ngapa ya na biso liboso et puis ça sous mutambongo ya na bino moza mutambongo akele la raté azana bien il vit bien bani botanga kitoko yo pour monisco si tout ce comme la bakamo boy
jusqu'au l'équipe au bota na pesque exemple l'équipe au bota comment pe na mo ba charge no mo bo parce que papa bino asa ndeti ndesu na biso ya no sota pe o kande biso ba l'équipe mutu passe pe na ba sanga na famille o sote pe mi papa bino so comme ça que yo so sali bongo azubo wana bani na pesi pa mutu mususu mo pe mutu mususu pasa pe kana kata pale au monde aller peut-être minerval donc apparemment langage est un peu codé. Ça veut dire quoi? Bah travail na yo, bah effort na yo, bah énergie dans ça. Parfois tom sous pour créer vocal, parfois tom sous moi chant en moi pour manière qu'on construire et comme il m'a dit maestro, le maestro dit chant la personne tout vocal na yo bah personne ti wana comme la ngati qui vocal na ngamo bah personne tout ni comme la ngati po ngata na côté Villa Nova na chef na biso orchestre so na yemba ndolo balanga Pecho vaneza mixer chef langina Francesco to azapika chef Francesco to alors baka ki jikula ndazana ye vona bon mixango makaste bon mixango makaste yedo so yembi kaka ingénieur amona paste azomba mo changwana pourquoi ma chef de groupe ba benga bignos comme petit ezara boyi bala ba âge tu ezara point chef maman bignos comme ba petit na ti net vraiment na muka lokuta te Francesco to tu wana vena ngai wana pena vena ngai na âge ala pena vena ngai ala pena vena ngai yango lobi don na zana ngapena les na muka yana biso za mutala za pena akomi na la yana bino komi mvwandu yo sani no buka na ten net na gilal na kishasa lo yana bino mutambongo yo ko za pemene te so za pemene te monte yondo bima ozaki diba pour papa pas za pesu azali abota pesu bana bana na pesu obo bota na baza pe na posa affection yo putain ngomoni ki ti na ki na pa yana biso pona za na l'aise pete na makambo na ko sala po ya za ya pas vécu makambo nga na sala papa sala makambo nga na sala mais ya asali yango pete ezui baba tant mingi penati do azan facilité au comprendre ngai akopa ki on a leki na ngai tukutika izana ki bo jeunesse pete yango zo sala bongo mais papa mo nda ke leki dala ba tamula ya jeunesse aoza nanga mo dire par rapport ya makambo moni yango na moni kete naza na facilité à sauter ta mire na ngai et pas ya na place ki na sauter pas papa pour na pesa pe papa asilika ka mingi te zulanga so ba décision mabete atalela ngata na musika ayibika ke na mwana so na sala pe makambo malamu na ko motonga banda ko pe pa ya izaka valeur papa biso ayibaka mwana ngai le pana akoma pa ya na pisto na ebandi ni taye wana pe bandi na ko sala fierté ka ya parler na biso ya famille na biso très bien très bien to ko mila mom ke poto ko ne so to mila mom ke to mila mom ke mila sous mila aux amener énergie pour tout sur la bien ça vidéo non mon quoi na moni ndenge bayamba kiyo on est déjà dans ça dos aux alliés bah est présenté aussi quoi on dans ça il y a ce qu'on dit azul parce que mani ya na bango OK le na parler les gens on a na mabete le na parler il y a na biso OK na fait balancer une vidéo yo tout le monde ndenge du couleur a été présenté devant public sur ya ange et pas bien affilé les adorateurs plutôt les adorateurs pas bien affilé comment a été raconté na bien affilé un bon matin tu te réveilles bien cette fois-ci fona ke na ngai pas bien affilé idée wana ya kindeni et puis ndeni okutana na bien affilé pour ebisa ya ngale kino na isiko s'il vous plaît. Ouais. Na sala qui on vraiment par force na luba ite kina luka ya na komela na téléphone na benga na tunabité ya fona brisquer na ya kai pa ye montant ya mona ngapu ya daza na biso tanga mona ndaku to ki na rep bon na ki na répétition pour place à musala dans ndaku te plan na ki na répétition na yepa na ye na te na yete na ye na vraiment na zaka na yo ya uzana ngaleki na neni ngwana te kimia ya ilo côté mais na ina zana yo na sapena déméré na yo te ya patali kete leki na ngai
ete un problème te po kuna ga mamba musala ezate ke lwana leki na e nda musala ga facilité ngai po na za leki na ete na kuti pe bato eza musala eza entreprise ne do funa zala na ordre ya entreprise wana les autres na ba chef na kuti chef na ngai kumu de na biso merveille li compa beta ta beta radon na ebité do funa zala na bango ba coffrage basse ba shisha na mbonda do na zana bango tout bango na fana zana bango do na compagnie ke te ba vina ngaba ni ba chef ba olinga boy ba vina biso jeté ma yebi ke te o petit na ngai fona to sala boy to zongsa boy pona yena na ye okuta susu ya pa boti bandeko na pa ya bote bango liboso na ngai ba sapi ba vina ngai ya boti bana yo ba bengo papa leki bango na ba bana oui c'est pas ko bota bana okoza papa leki mais ya za mwana o ya bota za mkona yango skonde na lobeli na kawa aza mukolo mais naza papa leki mais aza mukolo ila site ke na lokola ko papa leki na ko na chasko ki papa leki nanga pa yaya OK ti na miso nzambe pona biso toza ba eli dédié za muto yo ayebi makambo nzambe do aza muto mo bo atambola na crainte de Dieu et puis semaine toza semaine mo bo eza ya batu nyoso basambela ka babi ke toza na semaine mo bo eza do semaine ya makambo le sambo makasi le eza samedi saint. Donc les deux samedi saint tout ba yebi makambo lelo ba bikeza samedi saint donc lokwa ngape na za eli de dina ko lingati na bando sala makambo boza contre nzambe na nzamba o sepelate po tant na betela ko lisomo na bike grand maître football sazo akomi ko inspirer nga par rapport pourtant a ote ya biso lo bake o mona mutum sozo se vantage lo ba na modir yo o bongate mais il n'y a pas un mot. Ok, quand on a été dans le pour esalema et mon et comme appelle la réalité la mise sur bateau. Faut nous amener à l'école au baquet. Oui, au bongate. Donc on le bano peut bon au bongate mais nous avons à quoi bongado. C'est que ils ont un impact cité. Attaquer un enfant de Dieu, Élie de Dieu. Non, il y a un makambo ya zo comme oyebi sabiso comme si on peut s'en rappeler comme arrêter. Nana ngamona nzambe. Na ko longa papa mais papa ko lo ba peke. Eh, yo ndo zambo. Au sac accident de l'ongano bim ndeko comme départ au accident mais nous n'avons pas commis si pour qu'on peut pas ici comme on peut bien cela veut dire que tous aba éli dédié donc tous aba pas éli dédié tous olanda pe le colocar grand maître bien affilé full boss yaya na biso le colo ya grand maître bon Fabrice ça c'est bien affilé grand maître non maestro de Fabrice il est maître il est grand maître wana ya mambo ya ndio lobiti ya maestro makambo ya maestro bo mambo ya makambo ya maestro wana za mambo na ya za papa mambo na ngana lo mambo ya ki grand maître full boss do ya na biso la l'élection de ba pompara voix de ba yembara vraiment entre Fabregas na binafilé place nos cours ya musique ndenge maestro Francesco asepela ki na te ngai ngapela ndi na bwana na muta classe. Moi je viens de l'INA na pesi na prof na biso Michel Lutanga mo bambote belesi kazali nga za pina muto ina bisate ke ko laksanga musique donc ils a le mot trop dire pas na mai était tant on lobati kokena ko luka musala na orchestre mo boy to esika mo boy fo oza na da na ko yeba déjà pour ya wana c'est que bango te ba olakisa donc c'est parler on est lobaki ngana uti na loin na uti na l'église noti pina musika na mambo musique na ngai on pina lelo na za besoin pina zala pe parmi bateau pe ba uti musika mais amona pas uti musika lelo pas comme mona pe qui était akomi pe mutongo pe même besoin de pousser j'ai cité des personnes mukuse ya mwana ti tant na lobby so lobby sko na tant na loba na répondre na tant na lobby ke tant na yo loba bongo na zaki ndeti ngandi na bono ko loba ki na za kozala place moko na ba vena na bina fili kozala pena côté moko bango ba vena bisu da basaki da tant bo yemba bisu tozara déjà wana tozora déjà poser oyemba tant ngo mona bina fili oyemba makasi o vena ngana out na l'église tant na bisu Fabrice a peut ça te maestro ngana futa te na lo mambo eza pena normal maestro ngana 8 ans te ya za mwana matete ngaza mwana kisenso na 8 ans te ya oza pena ko fréquenter na maestro ke ko ya na venir na bango moboe place ya badosa musique na 8 ans te ya omona mais vena nga ona lo ba vena ngai eza pena vena ngai na zaki na temps ya omona bango pena tango ba yembaka grand maître tango ba yembaka pena mo pena ke yemba et puis so pena sentiment
oyemba ando mbelo mo bebe soki ozangi wa matanga ye po motema nango ntango na kati ya couvese ye mo ayebi place donc place aza yebi vocal ono oyemba o tant soki oyemba bavocal baboyi biso place toza omona oko ve nanga wa biso toyemba mpe na baeglise po biso tolali loko biso kuna ezalaki baeglise po ozala mpe na musicien fo oyemba na église oyembaka banzembo bamarie misambu oyembaka banzembo baser lor wande mpe na basatifetaki ozalaka po biso ezalaki bongo oyembaka na baeglise tozwaka guna bango ve nanga nayembaka na baeglise bato balingaki makasi biso mpe tokoma oyemba na baeglise ntango mpe bakomosala bamiziki na bango toyokomoyoka mpe gu wana donc ozwa mpe na gu wana nazwi yango wana mpa na bango pa ve nanga wana bave nanga je t'aime baza ebele babiso bavoyage bave na biso ya mabele ye bango nde bapesi biso mpe on veut dire on peut retenir que bato bapesi ngai moto apesi natisa question na ngai on veut dire toko retenir yo bane kosepela d'abord na bino frère dès votre commune na bino avant kutu ya nano ouais bane da koyoka ye na sala ke tuma okoma bino frère bon bino ngande na tango na moni vena ngakomi kuna donc isu posa na bi ona vena ngai le sona kesu kuna na kena ngakuna vena ngapesa wana ezalelo mobwe bokobomba c'est trop dipo kozala déjà wana vena ngada za déjà wana wada na vena omwazana do yopisu za no sentir dai kozana sécurité mobwe mutu moko luka Samuel mobwe bika vena ngazana tsa ngakotela oya ti limbisa yo akino village pour la musala to akipona vima couvrir yo c'est balimba beto 12 vient na ngazali c'est balimba finanga vient na ngazali 12 c'est trop dit kolobake 12 c'est trop dit zamana ya Rwanzela ko ya villa nouvelle Rwanzela monde manette longo monde longo manette e comme c'est to sola nazabe ana besoin ngapi na mona yo na mona ope te ko mona ope ko bien na misu na onde yo pozanga yo na bisu za ona za Rwanzela ukota na tant na yo luka musala ezate ke pour mutachanga apui na lobiki ezake ozana mutu no mo asala déjà wana because apa ko changa propose apika za kipe parmi ba piliers ya bato pe bazalaki wana aza pe na ilo pa ko lo ba pe ke ya changa pe poa eza pe mabete eza vie na vie mutu nyonso nde mutacha yaka boy ya mabete très bien du coup alors comme tu connais le cas avant comme album ya fabrication qui na avant comme cible mais na kata cible na moni ba vocal pe bande ko ezalaki na kata gompe il y a quelques vocal là qui bande ko non pourquoi du couleur a manqué de chance il y a autre vocal na carrière d'une pada voilà 4 ans na Villa Nova cible l'équipe gomme yango pe tout kobima ni on est ko manqué pour to ki na kata gomme ba vocal bande ko no pe monsieur ezali na kata cible pe même ezali ni on manqué na du couleur il peut espace sur boka vocaliser ba no pe sur pe ba no ko bo pe vocal pour ebi ko fali sa vocalité pour ebi ko embaté ou problème ni ezaki na kati pour la chance wana ouais premièrement na biso no ko yeba ko yemba tina ninga ina zala wana te ko yeba ko yemba te dit que flair pas important na pas décorer na ba orchestre nyoso na BCB to ka bazana flair na bonga zalaka na maison mi un peu to ka yo to ebiti so zalaka na flair wana cop na ezande na musique ba ko cha wana me foza na musique ko yeba no yemba te ndi ya so ya trop tonde ni te mais oza na musique ti ko cop ya musique ba cha to ebo yemba no te pe na ya musique ba beta ngba yo ebo yemba te ba choka wana par force non foza atana mo ya pour musique ya lokwa silikoti faut bata ko sauter les caractères 3 fois 4 fois au mesana tu ko mapena ba 5 fois 6 fois au sauter et mesana vraiment ezaka ke ndina ni bandi na ibisa kiyo ko zo chanson na ezal roi eza papa tant le que papa au sauter mire na pesa que exemple habité au sauter mire au sauter mire obi ke batu misuku to ba sala pe a lembo en minerval oui adage expliquer ça simplifier makambu expliquer ça brièvement bato ba tape ba na posa ba comprendre il s'agit de quoi tolo belanini ba retenir quelque chose na passage non lelo ba retenir que kolongwana na villa kozala suku na te na Villa Nova eza manque vocal na yo na Villa Nova c'était dit à quoi c'était dit que gomme l'équipe cible l'équipe c'était dit que au mona ko zali mais comme sous marque ya considération net que oza souté et net oza souté donc mona ke oh te ba ya on est ce que les amants ka bana o ba net sika mona ke ba monde photo privilégié ba on pour bazali ba monde bazali ba monde bano ba yesika to pesa ba on a ele o mo bongo pour na habité vocal to imba da ba vocal
tu m'as d'abord vocal il va le côté na ba chanter ya ngai sikonde ya on a biso ti ya ngai ndesiko kezaki mukolo neti maestro Fabukaza abike ye mo azana ba habité abana ngao na sombeli ba bilamba bonane bango nde ba kolata na bonane yo siko poza pe bango opesi yalo opesi bango bilamba bonane bango nde balata na bonane mais yo po ngapi na pe mwana bango mwana na ye mais na lati te na lati pete bilamba kala ya on ba conserve vando télé mato nde baninga ba télé mala micro parce que au téléma nous avons vocal tout ça na cœur biso ke ezasko ke eza makambo ya musique omoni eza na makambo ebele musique ya mambo ebele ya lokola mambo guitare ndeza bo fo bete oyeba nde na musique ya mambo ebele koyemba ko bete nde beneti na bino mbino neti vocal mo boy ibisa ngasko nde mbino neti vocal mo boy naimba ngai na beleli bato tu baboy kobima ya ige gameta bimi motoga chefi nanga ndengo bima ke ba mama sainte makedika ya kapembene jikule obima ya yebe motoga shi yo parce que na voix boso ba tongo na album ya mutu mo mutu bo ya voix mo ya bo voix mo bandolo badaki ça mixé voix c'est bon mais tout comme morceau mo rabina filé bon en jouant c'est trop dire mais je peux faire même a cappella. La guitare. Bon, on a chanteur, on a pas capacité na ngao msuna sala pe na obeta na guitare na banzembo on a sala. Nous on les a domaine mobo et particulier pour voir les instruments de guitare les instruments. Donc ko simba pe na ba note msusu na guitare, ils a pe na za pe approfondir na ngote mais na simba na ba voix ba note msusu na voix na ngai, on ils ont permis. Ça va faire plaisir nazana na réseau mais nazangi avocat batemoin na ngai balembi kosamba benwili okokaki kosala bongo te bolingo na ngai ya kala bimisaki ngai nga yo pe lisusu ekobimisa ngai nga mokili koyeba te mpo na nini tokabwani lokola ngai nayeba na bakoko na nesenga na memi ekulusu lisumu na salite motema ezokakala ezoki lisusu benwili okokaki kosala bongo te. Merci beaucoup. Omundi bandi kuna bitu aboko na sima. Musala premier ça. Omoni mikolo yo grand maître besoin na détermination. Détermination arrive. Ndeka bomisana kopesa chance wana susu bopesa sous chance wana boyoka banzembo moya ya mabe donc na habité banzembo mo sala mikolo poye asala banzembo oyo eza actuel donc vie actuelle yango ndi asala rapona ebike yaza mutu mo za messager donc aza mutu mo s'inspire mingi donc trop à côté samara mozindo donc boyoka banzembo ya malamu makasi bozala décider état que grand maître bo sepela vraiment. Alors est-ce que vocal na yo o balongo la ki na chant oyo o ba misé fait basala utika ngokuna to okina na vocal na déjà utemba vocal ba oyemba te vocal ba oyemba ndeni so mutali pa yemba ngo ezape mabiti mais nabi ke ba oyemba te po bango pe kuna bana ba plan na bango mutamta na plan na e woni za mamo akala ona beteli wana ezape na ileka na ngo eza na onda mo bakala ezaki déjà ba préparation pe na zaki da ko préparer donc moni on a ibsuna na mingi na beteli solo ki ya détermination. Grand maître bien affilé, détermination arrive. Deux hommes en mot, boy. Batutu bazan. Habité pour album pena eza ma mot boy. So bimi faut beta. Batutu la faut pas yoka pena. Il y a net ya grand maître. Refana. Beta l'histoire de détermination dans ce cas c'est un dossier c'est la biso. Ouais. Donc il y a tout comprendre vraiment du couleur. Il a des sources dans le village té. À quoi il pas bien affilé. Est-ce que oui, terrain au binafili bana micro na Fabukaza. Yo joua qui na sagesse wana ko baro maestro na binafili pour résoudre le bien té so na kem pendant binafili ndi marambo ya pe kuna baro ya mbangai po guerre etika la bongo. Je ne pense pas qu'il y a qui ko guerre mo boyo to pe bango mo boyo bango ti ngai na kindi musala ngat na ki musala na kepe na musala na kinanga makamo bete ngana ke na nebiso ko de ki nga musala nde kuneza eza société mais oyebi que bien affilé attitude du mon pépé c'est comme si pas changer langage
pour na mona ndako na ba photo ba ati ba portrait ba photo ati na photo ya Maïso Fabo mais comment na yo ji couleur ozala ikuno ke subo c'est Maïso quoi yo ki a matalo na TV atalio est-ce que ça ils ont manière de loi que serrer sous ceinture que ça guerre makasi c'est bien fait la Fabregas mais on va dire Fabregas que on sali lettre tout le verbalement ngala le village na gelu ka chemin na ngamsoyer ya on mona ebisa ki OK ko longwa na parler na biso et dépendre ka na ngai ndinga na monela sola na mutute na ko na sola na mutute o na ko sola na mtu mo bopona na ebisa ki te na longwa no na sola mutute za na ba décision eza na kina parler na kina parler ya na biso ti ya na biso akoma mtu ala et puis que mon agneau savant longwa chez bango qui pa ya avertir papa papa za boy mikolo to susu ya fana na rompera ta na inikine ils avaient mis à l'université na komi kuna suite ya ba transport tom so les gabelé et dimi moku yo ce que ici papa te bon ya on a bisu na ibisa ki obo ni bandi na on zonga po maloba o no to na ya on pe na ibisa ki on ibisa ki ko bima na parler et t'as la circonstance où il y a un ok mais c'est quoi on a vu sûr que tant les sûr que osala te pour maestro za yazane mingi na poto moto on a vu sûr que na zo chance te que oza pena na maestro bo vendre pena ki bo sola mais koza na ki bo ebi ke oji couleur bengi oji couleur ça va comment va la santé ouais ça ça y a numéro maestro mo komana non c'est quoi numéro maestro donc pendant ngana no mono on était bon pour ça trop important c'est pas ils dans le monde on peut nous appeler important qui n'a pas numéro mobo il y a boss on a sa boss on a le monde qui tant que boss moi je vois anniversaire donc je souhaiter au fan du boisa voyage maestro boni faut souhaiter il a accepté que faut na chango kapana na laxai pourtant ba benga neti ndeti yo lobiki naza na kombo na peso naza na kombo ya famille donc so muta bengi nga kombo ya famille akoluka peta mona mama papa abino abika kinda bengi na mama eza papa na bino kombo ya papa na bino donc oya teke pa mutu ko ndo bise suko benga kombo na kombo papa na biso to kombo nini bote tanga bengi déjà bongo bato bazaza la babika wana kombo famille na bango donc naza déjà teke na donc avant na publier le mot na ki kana plaque son papa abiso to na l'action ka non wana ndo mono ngeza na important dire na yo zene ni mo netende maestro fa vous mutu nyonso aza na droite ya akoza nete ke azanga numéro ya leader ya mabe eza mabe neti biso na kishasa d'abord yo ça les 4 ans et puis il y a des c'est la mission ben asima na yo oh bazo tom aza numéro na oui yo yebi oui omona ba bengi yo na biso na yo moi je parle tant yo zo le baké ye na loba mabeti po wana za père tango ba mise ba kimai na poto ebi lisolo maestro na ndolo ba abege na mninga na bango te na lia ko na bango même pas na lia na ona bango te et mais bon ba ba chef na biso yikuta lia na ona bango te busko biso zaki ba chef te comprendre place na ina lo c'est maestro bene pas les akimobutu te kimobutu te et directeur tina biso eza directeur à société mutu nyoso taza na droit ya ozapa na ye pembeni wana ya ovanda on est strict na ye na kuti structure bato eza bongo ngasi kuna sala ndeni na yamba mo papa na tuna maman chef na personne na zo numéro ya presse et puis na zana bien éduqué je peux pas aller demander le numéro ya boss na ngai na maboko ya mutu mususu voilà très bien tout le monde a chité c'est passé comment na binoto mozaki na fait un mois pour notre salaire pendant le caneni et puis ba c'est aussi ba contrat net ya concert après yango pendant le caneni bino na maestro te ngai na villa nova na kutaki mwana te ozwa suba salaire parce que le salaire te na kutaki yango lisusu te kutaki yango lisusu te na ndenge na comprendre kasi c'est 4 ans bête na villa nova parce que le salaire te na kutaki susu mwa salaire te ça veut dire que 4 ans bête na villa nova parce que le salaire te kasi on a lobit na kutaki te d'autant na ye na villa nova na kuti te ke bazo futa bato sko boende zaki ba futi salaire bon wana yebite pete po administration iza bato belé mutu musu pe bakosana ba futi bato mais nga pe na yebite mais nga nesuki tango nga na zaki wana na bato to zaki na bango wana na kombo ya nzambe moko to yebi kende to zaki na ba futa salaire c'est que tu peux sabine affilier raison da futa a futa bato la que media abi ya futara na lobi nga na lobi te ki to loba ma mususu na ndenge wana yosko lobi
parce que ngas ko moyena ndenge yo lobi bon wana c'est que faut yo ndem to loba pe oyo loko wana elandi quand yo pe faut loba oyo elandi ya suite wana ki soko pesa nini ponga na bika ki nde yo tuni ngai quand biso ki ntango wana zala ki wana na bandai ko mona te ke ba futa mutu boye na salaire wana ndi na bandai ko mona te vous c'est votre prester des concerts des concerts sili ouais toujours t'es enveloppe ne ko futa ti. Non, on n'a pas dit concert, prestation, vous savez, à concert. Non, on a prestation à concert. Vous bien sorti à concert, maman a transpondé par le baka. Au foot, il y a au foot, c'est à la fin du mois salaire. Mais bon, il concert. Bon, il y a contrat. On enveloppe, c'est que ça au foot. Au foot, il y a bon concert. Bah, foot, il y a bon concert. Les bisous qui peut être bon, bisous qui bon, il y a transport. Aux bon transport, tout coûte en yama. Bon, maître Yama. Yama, il y a Dromer Nabiso, Francesco Totti. Yende, tout en a. Puis ce bon transport. Bon transport. Tant que bon transport, c'est que bon. Oh, cause à la bon, il y a bon transport. Non, mais je sais pas combien de semaines tu peux concert à Kanda. What is that? Tant que on est à Maram Nabiso. Tant que you koza su bon koza na bango te seke na longwe kombo na kolongwa koza la si aujourd'hui on sa kayo na solo to benga yo na kombi ya groupe lo komi nango koza ancien kuna do maramba ko sepela te réponse na yo o na sepela tango mon tango boko cha image mo bozana ko ka grand maître full boss ndenga oloba oyo baza ba leki na biso ba botami na sima na biso. Pas qu'on parle, donc on a droit à héritage. C'est les gars. Mandé Yaya Mabamo. Alors le que o baza banguna na biso, auti pas banguna na biso. Abi bon matin. Très bien, très bien. Tout le monde se chuter. Partie au super la Fabregas. La partie musicalement, physiquement, expliquez-moi physiquement nous se plaire na oui la musique na corporation na corps na yé na ndenga zalaka. Et puis la partie à musique. Place nous se plaire la Fabregas. Ouais, maestro se plaire na yé pas za mutu nan. Mutu nzamba sali aux endroits où se plaire na yé. Bon. Inspiré, étant que je suis un artiste scientifique, je suis inspiré na marambo eza limité. Par rapport à l'obandé ennemi, maestro as artiste o ye perso est vrai au sala ba makamuna ye. Ozala ko inspiré par ya maestro, ils ont le rôle là na idéologie. Yango ngolo baptisé le roi idole na yo na ko lo baneti bongo non pas idole na bi parti no se plaît pas maestro tant yo lo bi parti na ngana loba yo lo bi ma mona ko inspirer yango de o yeli yango ozala inspiré pas maestro c'est ça ozala inspiré pas maestro parce que asala mam na ye bien na motema comprendre ça mam na motema na ye tout pota na ye ya motema na ye te fana sa elo mo quelque soit problème mo akoza nango a otala motema na ya biati na salelo ka bo pesa na ngai asalelo ko on a po wana ce que l'on a sepela ne pour qui mobilicité pour motoza mobali ouais motoza mobali otala quel que soit asalelo mo po ebiki po maestro na tant to benga maestro te po abundaki na ringi mo boy to benga maestro po na muziki na ye yango to benga le maestro do asa mutu mo bo abundaka la maestro do quelqu'un va ça la bloc on a pas tout bas c'est là il y a un tour bien maestro on monte que tant on travaille maestro côté on a des épées sur le repose à mutu ta côté na te malamu pour mutu asa fona zo côté wana physiquement ko c'est là on mingi na mon eza faut basinde ba sama mbo bongo ngana nga PDPT donc lula sko na pe mo mbali ko sepela c'est trop du point on a bien na ko sala ko te ko lula mo pour apprécier ko tala ebo ya da mutu mo bo da muta classe azo da formation et pas ko on a vu sur les grands maîtres les grands formateurs Igo de la forêt azada mutu mo déjà tendance azada alinga mamba soin biso ba garde tinga alinga pe ba tu azara soin so tala so bimida bo maestro c'est bon
Nino se plaint on était pas mais so nina sala oyo nous a so talebia na mona erreur pourquoi na les cas de la maison nina sala oyo lisa été kozala ko lesenga maeso na ko lesenga te a papa papa soit beti mwana eza ko lezete to papa soit gangeli mwana eza ko lezete biso bana nde to na bakanda na biso to zapi papa paza na bakanda na papa soit beti mwana chemo kanda no mo mo papa ne peti na kanda na ta ila mwana ebike ya mwana momo abike o mwana ah ti andenga bongo si c'était à refaire groupe orchestre ça quand même balé on préférait que na Villa Nova to pas ya binafile si c'était à refaire non n'a pas binafile si c'était à refaire si c'était vraiment à refaire non n'a pas binafile pourquoi parce que moni kozala pa yaya tant que pla yaya ba ko mozo pe papa na sens mon papa ya lekiti omona ke ba ndo peso mo valeur mo ya kozala papa ke soza pa papa ozaka mwana ta boze belé ozaka mo babengo papa te babengo pe papa lekiti mais babengo ka mwana to sisi na biso vraiment question na nga suka est-ce que binafile inspire quoi binafile za idole là binafile full boss grand maître on a pena vena ngai ne biso ki tango bando tango zaka déjà na bandinga ba secteur bon bazara da royemba na l'église ba yemba na l'église biso tuzora da posa wana biso pe tuzora royemba na ba chorale uzora da posa wana do tango banda da ko tala déjà tina ko malelo na biso ki na bando mona déjà ki na za pembe na ye par rapport ki ya eyembeli na ye kozana po na musique tozala na mutu po na ta ko mana mbongo mutu mota kangama na mutu na musique po akoma na mbongo te bakanga to kangama na po na art atali ke eloko nde ya yozu yembeli lango sunga bina kangami na ya ona ko moyemba boy atena ko moyemba boy te mena ko ma peut-être na ba niveau mo bo suna yembi batu be bando comprendre bena ke te ye azapena mutu mo potaka vina ni football so molemba Yahweh 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 Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, ozali nzambe nanga. Oh, asuna kera, tu le vois moi bongo noki. Ya oyo, apeso lengi. Tala yolo kotaka moto na se, okomisiye moto tina, ona baninga bakomona. Bako kumisa kombo na yo uta ebandeli ya boto domo mto yemba osati tutayo ba akida mto zo inspiringa azaida mtu moboye lelo batupeli ba PCP espace na mokili ba oyo ka epe do yomon biso pe te profiter naza pembe na mto obozaki ne ata ya yebite miyo yebida ye o mtu nanga. Merci beaucoup Jupiter to chiter na biso donc masuka batba retenir na passage non et puis profiter malamour après kobeta bateau bako retenir par rapport à passage non au dédicacé bateau ouais bateau ba retenir na passage nanga oyo ezaka ka kineb sabino détermination arrive bo pesa sous chance ya koyoka sous bo sokolo sumato et bien pour grand maître bino momboye bi ako sarate do yaza pena Eli dédié ata ba combat no so bakutana nango toujours bazala ka ba vainqueur donc bo retenir ya ngwana qui détermination arrive et puis ba programme kutukuna talanga pina za muto sika mais bazana ba programme ebele ezapene belé ouais salutation na ngai na pesina Arnaud Wambi l'homme selon Arnaud Wambi na pesi ya Tropenza na pesi Christelle Star ba mbote belé sika zali mo grosso na pesi do bango masolo leki ya moto na pesi ya mai ya baleki ebele doki ya bomba baleki na sans kutu ba problème na pesi venanga Juvenal Mvula en direct des États-Unis Gredas Kiteto Vele Blanc Chudi Dr Chris Mutaba DJ Shido na pesi grand maître yemo bina filé yemo na pesi couleur aussi ici na biso na article le micro oyemba ta moi pour 30 minutes chano solo yemba c'est pia maestro c'est pia bina ngo yemba mingi bina filé pour na mona voix na yo et que ne moko na bina oh merci vraiment
nazalanga na raison me nazangi avoka batemoin na ngai balembi kosamba benwili okokaki kosala bongo te bolingo na ngai ya kala bimisaki ngai engra yo mpe lisusu oyo ekobimisa ngai engra mokili koyeba te mpo na nini tokabwani lokola nga nayeba na bakokona nesenga namemi ekulusu lisumu nasali te motema ezokakala ezoki lisusu benwili super maître américain de Banza London TV